Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokorevele bino ba makambo mingi bandeko po ete tango biso tolobaka ba makambo mosusu bato mosusu balobi ete bango bazali koloba boye po ete bazali contre Tshisekedi. Bango bazali koloba boye po ete bazali contre Cardinal Mosengo. Bango bazali koloba boye po na boye. Mais lelo bandeko ekozala malamu mingi bino moko bokoyoka na matoi po bomona ete tango biso tolobaka ete bato mosusu lelo bazali kolinga kotalisa na mboka na biso ete bango nde bazali ba sauveur, bango nde balingi babimisa mboka na biso na kati na libulu. Nzoka nde bazali bato oyo bango nde lelo bazali ba responsable ndenge mboka na biso s'enfoncer na kati na libulu lelo bango bazali kolinga kolakisa bato mosusu misapi o bazali koloba ete bandoki bango wana nzoka nde bango moko nde bazali ba sorcier oyo batia ete mboka na biso ekota na libulu ya makasi. Bandeko babolingo makambo tozali koloba lelo tokosenga na ndeko esika ozali vanda kimia pe landa po oyeba ndenge nini ba opposant congolais bazali kolinga ko manipuler bato. Bandeko babolingo tokomeka na lo totalisa bino eloko moko toyebisa bino. Bomonaka mokolo oyo mama Kalanga alekaki alobi ete Nzambe ayebisi ye ke Tshisekedi nde azali président. Tango biso tosalaki émission to contester likambo yango totalisi ba raison balobi yo tozali contre po ete ba mosusu bakomi kobenga biso meme ba Rwandais. Me bandeko babolingo lelo oyo ebongi malamu totala po ete tango biso tolobaki ete Tshisekedi ye moko azali moto oyo azali na makila na maboko bato bandimaki te po ete lokola mama Kalanga alobaki ete Nzambe aponi Tshisekedi po ete Tshisekedi azali sans tâche pe tango tomonaki boye toyokaki posa ya koseka tolobi Nzambe akomi na contradiction ndenge nini Nzambe akomi kobosa na makambo ou bien koma po ete ba makambo nyonso to eleka na mboka na biso donc loba ete Nzambe amona na ete ou bien koma po lelo Nzambe abimisi ete Tshisekedi nde azali sans tâche ake koyebisa yango na nani ake koyebisa yango na mama Kalanga kokamwa bandeko babolingo sikoyo tango biso tolobaki na banzi ete mama Kalanga akanisaki ete tozali kokosa mais sikoyo tokosenga na papa Botamba atiela biso ba image oyo mobutu ye moko azali koloba ba crime oyo Tshisekedi asala na mboka na biso tolongoli kutu ba crime oyo biso tolobaka
wana kutu alobeli yango te mais azali koloba siko ba crime oyo Tshisekedi asala oyo kutu ezala mama kalanga ezala biso toyebaki yango te mais Mobutu alobaki yango bien avant tango wana kutu azana na bomoi nzoka de Tshisekedi na kananga azwaka ba mama na bana ba mama baza na zemi na bana azwa atia bango na prison. Et puis paraît-il ndenge Mobutu kaka yemo kaza koloba Tshisekedi akunda bato na kote soki ya kananga bandeko bakenda ko découvrir charnier mikuwa ya bato banini Mobutu aloba yango moto bino bozali koloba zali propre moto oyo asala ba crime belé na mboka na biso moto ya bebisa mboka na biso lelo mboka na biso ekomi boy o bozali kobenga Moïse Congolais kaka bozoba na bozoba Congolais yaka koyeba makambo ya malamu na retard yangana tozali kotikala kaka bato ya sima lelo bato mosusu komona bazali pe koseka balobi mboka na biso ezali na retard mboka na biso tozali les derniers mendeko yo tango ozali koseka ozali koloba ete Congo ezali les derniers yo ozali kokanisa ete ozali koseka nde bakonzi ya Congo ozali kolongola responsabilité na wana kati na makambo oyo oyebi teke soki lelo Congo ezali na les derniers yo po ozali responsable monene tango mosusu koloba na ndenge nini ndeko yo ye na poto awa ovandi na poto na mboka ya mondele esika oyo babengi yango pays développé tango bato mosusu bazali ko apprendre mayele po ete lobi bakende kotonga mboka na bango yo ovandeli ya masolo ezanga tina kobima kaka okende na Château Rouge kosala kaka ba calcul ba mission ndenge nini okoki kokende koyiba na ba magasin osukeli kaka wana olingi ko apprendre te bino bozo kanisa ete po Congo ekoma na niveau o bino lelo boko sepela po bobeta maboko bino bokanisi ete bakonzi ya Congo bakozala kaka bango moko nde moto bakosala yango non Congolais nyonso to ebongi ya travailler lelo oyo tozali komona na kati na Congo okomona moto mosusu bato balali na buto komona fungoli faux septique epesi solo pongi ya bato ekatani bato bakomi kopema na likukuma alors boyebisa biso wana sikoyo toloba foti ya nani mentalité ya bato il faut changer ndenge moko bozali komona tala makambo par exemple Tshisekedi azali koloba azali kosala ba makambo moko ezolakisa penza ke na ndenge baza koloba ete bakoko benga bano ya bavoyou na comportement na différence ezate baza kotiela ba micro on dirait koloba makambo malonga patalisa ta plan na yeke soki azwaki mboka plan nini alingaki asala te aza plan ezate kaka bolukela ngai Joseph Kabila akokangela ngai akoya na ye na kopesa récompense ye azoloba kaka moto akoya pesa récompense ya monene mama oyo akufeli mwana bandeko po ete bino boyebi lisolo yango te na betela bino mama oyo mwana na ye mitumbaki mama na kanisa ke talobi lokola na keso na kuta na Tshisekedi ndenge mwana nanga kufi na ngindi bandeko mais mama wana aloba ba makambo liboso ya kamera mais na sima ya kamera ndenge aloba na bato alobi soki penza na yebaka ba politicien congolais bazali boye bazali bato ya maloba mbele na ndimaki teke mwana nanga mitia moto na lingaki na pekisa ye donc loba ete mama pazalaki na intérêt ya monaki ete ata mwana yana miziki ya kufi ye akozwa bombengo epa Tshisekedi me akomi kuna boye bandeko Tshisekedi azodendisa ye tango soki kaka bazali kosolola obie ba makambo mama akomi kaka kokota na bapo omoni naza na baproblème ya mbongo omoni ke na ligi Tshisekedi azodendisa ye oyebi ke mama nalobi ke matanga ekoki kosenga autant Tshisekedi lokola pazalaka maboko makasi alobi te mama komitungisa te ngai moko na kokipe matanga mais apesi ata mama wana elikuta te wana botala kaka bapoliticien bino bolandaka Tshisekedi maboko makasi bandeko mama wana penza kendeki ko na esprit kalobi ke vraiment lelo lokola nakutani na Tshisekedi na ngindi mais mama ke kobetela bandeko oyo ndenge balobaka ete mama beti poto po ya kanisa ke tango azo kokuta na Tshisekedi soka bimi na ba paquet balar bandeko Tshisekedi komi kuna boye masole komi ya likukuma Tshisekedi komi kaka soki mama na zoyebisa ete nazana ba problème bo Tshisekedi kaka te biso to kotala kaka likambo ya matanga
oyo etali ba makambu na oyo ya famille mama bundana biso kaka likambu ya matanga mais likambu ya matanga pesi ata mama wana nkate kokamwa yango na bandeko ndenge tobandaki koloba tango biso tobandaki koloba makambo mpona Tshisekedi bato mingi bazalaki kokanisa bato bazali koloba me bandeko na kosenga siko na papa Botamba na moma oyo tiela biso nanu babilili totala ndenge nini Mobutu ye moko abimisaki ba verite na oyo etali Tshisekedi pe abimisaki ba verite mosusu na oyo etali Monseigneur to Cardinal Mosengo po ete bato mingi bazali koyeba teke ezali na bato mosusu bazali kokanisa ete bango nde bakosauve Congo nzoka nde bango nde bakontribue na destruction ya mboka bandeko na kosenga na bino moko bolanda oyo ebima na monoko ya Mobutu oyo Mobutu aloba life oyo ndenge Mobutu apwata bango po ete boyeba ete soki biso tolobaki yango bolingaki bondima te mais ebongi malamu boyoka ndenge nini Mobutu ake kopwata bato na ye Mobutu alobi malamu alobi bango baza koloba kaka makambo ya ngai ya mabe ebongo bango moko Mobutu akomi kopwata bandeko kokamwa papa Botamba ba image s'il vous plaît ipoza na motema pona oki makambo ya lokuta kuna na palais du peuple ngai rassembleur ya peuple luba ngai protecteur ya peuple luba yo ozali rassembleur ozali protecteur okamata basi bazali na mabumu obwaka bango na bloc bakomi boye bana mike moyen ya kopema ezali te yaka na fungola ezali te nalataki elamba ya soda botine na makolo botine na ngai nde ntango na bandi kobuka basoda banso bazalaki babuki wiki mpo ntango bato oyo babimi mwasi na libumu oke kobwaka ye na boloko asali yo nini bana ya mike na bamama na kati ya boloko ngai nde nabimisi bango histoire ya Zaire yango wana moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko oyo bato oyo ya alobi azali protecteur na bango bayebisi su na basuda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge toti bulldozer wana ezali kosala kola kobongisa nzela ezali kobongisa nzela te ebe bakundi bato ebele wana lokola balobaka na lopoto charnier akenda nano kotala na kati obe na kati na jipe nakomi eba esika oyo engunduka wana eyali tala mikwana bato mikwana mitu mipanze banene tusala nani oyo asali makambo oyo pakala songolo yango nani oyo afingi ngai alobi te allez j'ordonne son arrestation immédiate baya kokanga ngai moto alobi boye nani moto oyo atiaki abomisi bato na charnier kuna na pakwanga asali sécession asali armée tribale ye azali na liberté grâce à moi alobi kuna na nini allez j'ordonne son babeteli ye maboko eloko ezali somo na makambo azali kosala somo mpe soni citoyen journaliste na makambo mazali koleka ngai oyo basoda nsima na ngai ezala Shaba ezala Kivu ezala Ozaïre ezala eteni mobimba ya sud équateur nord équateur bandundu esika nini natiki kobunda ngai na basoda mpo tozonga na unité lingomba lioko bato banso oyo basala basécession barébellion batondi wana na kati na ndako na conférence e bato wana bazali nde kofinga ngai soki ofingi ngai moto moko mpe atuna bango osilisaki bato na Kisangani expliquez-vous obomisaki bato na Bakwanga colonel Mobutu à l'époque ake kokuta bibembe akuti makambo abimisi bato na bolo basalaki yo nini expliquez-vous te bango nde bakomi lokola balobaka na poto baaccusateur ngai nakomi accusé est-ce que logique oyo ezali zairoise logique oyo ezali logique oyo ya normal te que moto oyo abikisi Zaire bazali kofinga ye bato oyo babomi bato bakomi accusateur yo mona yango epai wapi ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo Zaire
conférence nationale président nango baponi par acclamation bato banso ba okani bati yewana pour un bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais Liboso, Monseigneur Mosengo akuma président de la conférence nationale. Liboso, Monseigneur Mosengo akuma archevêque de Kisangani. Il y a une histoire, Zahir, citoyen journaliste. Baye babomaki Monseigneur na Isangi. Isangi zai na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazai na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tuku ine. Na ndako nzambe ya Buta, babomi bango, bazali wana. Pape ayaki na Zaire. Pour la béatification, il y a Anuarite a commis bien heureuse dans l'Ikolo. La Sakoli Ango, na Zaire, na Liboso a parlé du peuple. Motaboma qui a Anuarite, Azewana na kati ya sale. Est-ce que Yoko Kikondimate, ba lokota, ba assassin, ba sécessionniste, ba yaka kofinga bato. Motoyo a pesi bango échec. Eza na bandundu, eza na shaba bipai nyoso na tanga kiawa, bayaka kofinga ye, yo moni yango ipai wapi. Un accusé, le kwa balobi na poto, qui devient accusateur. Au salaka sécession, au lobby, ba beteli yo maboko. Au kotisi, ba mercenaire, ba nini, au lobby, au kendaka na Portugal, kosala école de guerre, au lingai kolonga, bana ya Zaire, kuna na nini, o ezali nini, pona ngai, kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babundaki na ngai tozongisa Zaire na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaire ezali kofinga bango ezali ni lokwa balobi na lopoto une insulte à leur mémoire ngai nazalaki bokonzi na bango bakufi na maboko na ngai nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple bakamata ba généraux ba colonel nyonso ba bebisaki mosala na soda lokola ba ilunga batondisa na salle lokola nalobaki na lopoto pour les besoins de la cause kofinga armée kofinga ba soda koloba biloba loba yo oyo ezali mboko bazalaki babengi yango troisième république tolingi tobongisa yango wana des assassins des sécessionnistes des bandits de grand chemin batondi et ils se font applaudir babetelaka bango maboko bazali na kati na salle. Oyo ezali révélation monene pona biso ba peuple congolais to tirer les sons bato lelo bazali ko bimisa komi bimisa bango nde basantu boyoki ndenge nini Mobutu ye moko ebimi na monoko na ye a vivre ba makambo ba catastrophe bango basala o Tshisekedi asala ezala ba Monseigneur Mosengo boyoki ndenge ya lobi yango bande koto fungola miso tozala mayele moto moko tako ya kobeta tolo po elo baite ye azali mosantu lelo pe ba makambo yango bozali komona bato bakomi kobetela ba Roger Lumbala maboko alors que ba Roger Lumbala nde moto ba contribuer même na ba viol ya ba mama kuna na est ndenge moko pe kaka ba bande kobetela ba Jean-Pierre Bemba maboko ba Jean-Pierre Bemba bango pe ba contribuer na ba mort ya ba mama o bazali kuna na est. Lelo e koma kaka o Joseph Kabila boyobo to boyite Joseph Kabila azali na mabe na ye mais bato yo bino lelo bozali ko landa o bozali ko loba ete bangonde mais bazali kaka bato bazali na bango kaka bato bazali ko ya pona ko distraire bino bazali ko luka ba intérêt na bango bomoni ndenge Mobutu alobi to sosola bandeko nalobaka yango tango nyonso récite ya Congo ezali na maboko ya Tshisekedi te récite ya Congo ezali na maboko ya Songolo Pakala te récite ya Congo ezali na maboko ya Congolais nyonso oyo azali na mayele apesi pona mboka totonga mboka na biso mais soki bandi kotia makanisi na oke récite ya Congo ezali pona Roger Lumbala pona Tshisekedi pona boye yango na ndo omoni ete tozali kozala stationné boyoki bino moko ndenge Mobutu alobi Tshisekedi atie ba mama oyo bazali na bazemi na prison na bana na bango soki Mobutu alobi soki ngai te nde ba mama na baza ko moisir kuna ye motakende ko bimisa bango et puis kaka le même Tshisekedi wana atindi ba tracteur côté soki ya Bakwanga
eza kosala musala mbala moko baye kosiele Mobutu na mayele balobi ba tracteur wana bomoni ezali kosala musala te président nani soki colonel à l'époque colonel sala no ki komane sika wana ezali bazali nde koboma batu bazali kokunda bango wana nani asali yango Tshisekedi bomoni ba vérité ba peuple congolais bomonaka mosika yango na tolobaka ete makila ya bato Tshisekedi bomba ye akobongisa Kongo te bomonaka mosika bandeko babolingo bino moko bouti koyoka pe bino moko bouti kolanda ndenge nini fe Maréchal Mobutu asilaki kopwata Tshisekedi pe ya pwati lisusu Cardinal Mosengo pona koyebisa bino ete bandeko moto moko te akoya kotombola mosapi lelo na Kongo aloba ete yende mosantu oyo lelo bakoma kotalisa bato bakoma kolinga kozwa mabe nyonso tu ya Kongo kolatisa yango na Joseph Kabila Kabange toboyi te président Joseph Kabila azali moto lokola bato nyonso azali pe parfait te mais elingi koloba te ke na makambo bino bosalaka na tango ya deuxième république bokomi kolinga kobwakela yango Joseph Kabila na tango bobandaka kobebisa mboka na tango ya deuxième république Joseph Kabila kuta azalaka te ata solo te mais bino wana lelo bokomi kolinga kobwakela ye libakala ya bamakambo mais nzambe alalaka te tala lelo ba archive ekomi kobima bino pe bakomi kobimisa bino na poasa pona kotalisa ete lokuta na bino esika ezali bandeko babolingo tokosignale lisusu na bakongolais pe bakongolaise boyeba yango ete lobi bomonaki topesaki bino annonce ndenge nini délégation moko ebandaki kolongwa oyo Monseigneur Mosengo azalaki na kati mais tosalaki erreur totangaki na Tshisekedi azalaki na kati te ezalaki Monseigneur Mosengo mwana na ye Félix na ba oyo mosusu problème ezalaki nini il faut to expliquer bino bien ezalaki te ke voyage ndenge bomonaki ke Tshisekedi ndenge bomonaki ete Monseigneur Mosengo a voyagé ki ensemble na ba Félix na oyo nani Roger Lumbala te problème ezalaki boye voyage ya Monseigneur Mosengo ezalaki déjà bien prévu na date ya mokolo mwa lobi dimanche Monseigneur Mosengo ezalaki mokolo oyo ya pesaki discours pona koloba biloba loba na makambo etali ba election bino moko boyebi biloba loba yango alobaki tango esalaki bongo bandeko ndenge kaka tolobi ete po ete oyo ezali ba vérité ya kati tozali kopesa bino oyo moto mosusu akoki koloba te kaloba version mosusu akosa oyo ezali ba vérité bandeko tango esalaki bongo église catholique ekomaki lokola divisé en deux même côté ya ba abbé na côté ya basango po basango mosusu bazalaki pona komona ndenge nini Joseph Kabila azali kotambusa mboka bazalaki pour basango mosusu bazalaki contre na makambo oyo Joseph Kabila na makambo oyo Monseigneur Mosengo alobaki mais basango mosusu na baabe mosusu bazalaki pour basango mosusu bazalaki contre alors eloko nini etindaki ete basango na bakoma contre po ete l'église catholique ndenge ezalaka wana bandeko bazalaka na représentant moko oyo ezalaka ete soki ntango mosusu likambo ezali na église catholique oyo akoki kotelema po aloba likambo wana ezali cardinal te ezalaka na représentant moko na église catholique oyo atelemaka bapondaka ntango mosusu okomona Monseigneur moko oyo azali wana ye nde moto akoki kotelema koloba mais cardinal te moto akoki kozwa parole ezalaka Monseigneur wana nde moto alobaka mais mokolo wana ntango Monseigneur cardinal Mosengo atelemaki alobi likambo wana epesaki mwa mobulu na bato ya église catholique bato oyo bazalaki contre maloba ya cardinal Mosengo batikalaki indifférent te bakomaki bamikanda ekendeki na Vatican tango ekomi kuna Vatican atikalaki indifférent te nde bayaki kobengisa Monseigneur Mosengo na pape ye moko na Vatican nde sikoyo voyage yango eyaki kotombe tango bato ya IDPS ba Roger Lumbala na ba oyo bato mosusu babandaki kokende na ba Félix nde bakendeki kokutana na aéroport na Monseigneur Mosengo po ete Monseigneur Mosengo pa bandaki kosala voyage na ye na ndenge na ye
voyage monseigneur Mosengo azalaki kosala ezalaki neti babengaki ye mpo bakende kotuna ye ye okoki kosala bamakambo boye ndenge nini. Donc olingi otika mosala eki cardinal olingi okoma politicien. Donc ndenge tozoloba bo monseigneur Mosengo azwi bagazma na ye nazali kokosa bino te makambo nazali koyebisa bino ezali vrai. Batu na église kuna na église kuna na Vatican epesaki mwa mobulu kitopale po bakomprenaki te ndenge nini monseigneur Mosengo atiki mosala na ye akomi kokota na makambo ya politique pe koloba ba makambo mosusu ekoki kodivize bato. Ti ndenge tozali koloba boye bandeko nazali koyebisa bino ya solo bato mosusu na église catholique na Congo misusu bazali kolinga lisusu kokende na église te mpo na likambo oyo monseigneur Mosengo soki cardinal Mosengo asalaki. Yango nomoni ntango babengisaki ezalaki coïncidence bakendeki kokutana nde na aéroport. Mais ndenge tozali koloba boye asi akomaki na Rome kuna nde esika zwi bagazma na ye nayebi te ntango akozonga nde bokomona ete ntango mosusu discours na ye ekochange po ete makambo oyo deux fois te opesi mbwa aboyi. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie pona koyana maloba na yo na oyo sili koloba na kolinga nazonga nano mwa moke sima. Na kolinga nazonga mwa moke sima pona kotalisa na ba Congolais soki bozali kosala lit na bino. Soit disant ba combat bozali kosala lit na bino mais bozali ko utiliser kaka arme na bino lokuta bokotika la kozwa succès ata mokolo moko te. Na kolinga na faire rappeler na bato. Boyebi lisusu avant ba campagne. Tango Tshisekedi ayaka mbala liboso. Oya fieta maga na aéroport aza kokengi dila a partir ya ba vitre. Oyo bokosaki bato ete président sakei kaka na tarmac wana mwana na Félix abande kokosaki papa ye kaka na tarmac wana ale baye ko wambula ye ale lilo bake na ye mwana za kokosa nzoka na ebeki ke papa na ye zalaki na ye na kati ya aéroport kuna aza kokengi dila pona koluka ndenge nini akokaki kosala ba manœuvre pona kobima lokolo ezalaki likambo oyo ayaki na ndenge ya munganga azalaki état de santé ezalaki bien te fallait azwa batonga na ye. Alors problème ezali nini bandeko boyokaki ndenge basalaki batango awa botala kaka ndenge bango moko bakosaka mais bayebaka teke ntango bakosaka lokuta na bango wana kaka yango nde betelaka bango baretour mpe bato bazali kocomprendre ezali na bakombata mosusu bacomprendre déjà situation mpe misusu balingi lisusu ko continuer ensemble na bango te po baye ko comprendre problème ezali nini bandeko problème ezali boye bien te bato oyo avant ba joie et avant ya ba élection tango Tshisekedi azo sala batoura bayena liboso ya ba caméra bazali koloba ete non ndenge zali wana Tshisekedi ndenge zali wana ba contact pamba ba américain ba lobby ba français ba lobby tala kutu ba belge ba yeko benda kaka na kati ya a partir ya nini ya aéroport ba makamu kaka ya lokuta baza kokosa bango tango bakosaka bazalaka na plaisir mais ba yeba katike bango bakanisaka ba lobby ato bubi bango to bubi ba congolais ba ndibeli biso mais ba yeba katike ba mikosaka kaka bango moko. Tshisekedi ndenge azali wana Tshisekedi lupemba kosakana te ba mindele ba lobby bandeko biso kuto bandeka kotala to lobby to kotala kaka ndema makambo place kosuka ndenge azali wana ba américain ba lobby te ba koko tika ya chichibo ete ba pesi des avions na hélicoptère moko na voiture ya blindé ba makambo bele bandeko na banze kutu na kokende mosika te bino moko boyebi ndenge nini esukaki. Bon monaki mu lisusu ndenge mubaka yaki liboso ya na studio ya Wechi na plateau ya Wechi ndenge azalaki koloba Tshisekedi ba contact pamba biso moko to vandi ba konziona baza ko benga biso pamba baza ko luka ba contact pamba ba konziona bandeko tozo kaka toyebaki na biso kaka ezali kaka ba mbata ba masolo ya lokuta bandeko mais tala eloko nini oye kosala ete tango tolobaka ete bamikosaka bango moko mais tango bayaka koloba makambo susu base contredisaka sanki bayeba bandeko
balobi ete Tshisekedi azalaki na contact na bakonzi ya minene mais soki Tshisekedi azalaki na contact na bakonzi ya minene Roger Lumbala koka komitungisa te po aloba ete ba diaspora ndenge ezali yona de délégation na biso ezoya ndenge ezoya ba o bayebani ata na Sarkozy bazola biso contact ba o bayebani na ba Alain Juppé bazola biso contact bandeko mais soki ezali likambo bino boyebanaki na bakonzi wana minene yo kanisi kutu Roger Lumbala azali muto banda kolobo te ba diaspora bolukela biso contact non ezali kaka nde bakokendeka pa Tshisekedi babi bon président la tolingi tokende bobiso délégation Tshisekedi akobengaka bato déjà na téléphone nazotinda délégation na nga moko bakoya kokutana na bino tala masolobo tala ba masolobo mais po mona ete bazalaki bato ya lokuta Tshisekedi azalaki na ye kaka muto soko aye kaka ake kovanda na ye pa ba nani bato na bango ba IDP soko mona ba futeli ba hotel bazokoso akutanaki na mutu boye akutana botala kutu mokolo akutanaki na secrétaire d'état ya ONU ba yambie na place moko ndire neti na cuisine bandeko ko yamba moko kutu ya 5 minutes kaka bazo sala kutu tout point akende bomona ki bino moko bandeko bango siko bandeki bazolika mongo po bakomisa ngo ba matsango nzete mais tozali ko yebisa bino bandeko balokuta yango oyo bango baza kokosa bazo mona teke zo betela bango kaka retour tala bazwaki lisusu balokuta na bango bazozwa batu na ba mouvement ndenge ya kosakana te tala par exemple Monseigneur Mosengo cardinal Mosengo bazouye lisusu na mouvement na balokuta na bango kaka cardinal sikolo kola azaki na confiance na bango ake kosala ba discours mosusu oya kokaki asala te lelo elukeli cardinal ba problème bakomi kobenga eti kuna na ba Vatican pona kokende kogangela ye lokola mwana muke babiloko wana nyonso toyei koyeba yango boza komona pona koyebisa bino bandeko ezali elingi koloba teke soki bato oyo lokola boza koloba ete toza kobunda mpona mboka mutu nyonso kokoya koutilize okakaka autilize mpona likambo boya yo mpo ye liboso kamera oza koloba ndeko naza koyebisa bino ya solo bomoni bamakambo bato mingi baza kosala lelo ya bamouvement kaka kobima mpona loyenge koloba liboso ya bakamera ezala bishop soit disant bishop na bino babengi soki Tchatumba oyo toutaki kosala émission bishop wana ayebaka ete biloko oyo alobi ndenge tikali na ba image un jour akoregrete yango etant que ye mutu alobi mosali na nzambe nayebisaka bino bandeko eza na bato mosusu ekokoma na bamoma moko oyo ekokoma ete image moko etikala na internet ekoma kotraine bato batalaka yango ebebisa réputation na ye komi siko koluka bakolo image oyo batiaka yango mpo ayebisa bango pardon bolongola image wana banini mais ekokoma trop tard parce que boza kolinga kokota na balokuta moko bandeko ndeko toboyi te ata soki ozobunda mpona mboka mais soki baye kopropose likambo ezali likambo ya mboka toboyi te mais zwa nano likambo yango étudie kokende kaka ngulungulu liboso ya bakamera mpo oloba te po ete okosaliri réputation na yo un jour sans ke omiyeba bato mingi basaliri réputation na bango mpona ndenge basi bautilize bango mais bazoyeba susu ndenge basala te ndenge bomoni ete ndenge bautilize soit disant bishop oyo Tchatumba bayeli ye information moko oyo ezali kutu vrai te ale pona kaka loyenge abimi paso bimisela ngo pe ba muscle na kingo pona koloba azofungolela ngo pe mbuma misu alors que ba makambo ya lokuta ezali pasi mingi pe mawa alors pona koloba pona makambo oyo mama Rosalie autaki koloba bande ko bino moko boyiti kotala tango biso tolobaka pona Tshisekedi mingi balobaka ita bino bozali koloba boye boye mais bino moko bozali komona Mobutu ye moko alobi abimisi sekele ya Mobutu ya Tshisekedi makambo kutu toyebaki te Tshisekedi nzoka nde baboma bato bakunda bango basala charnier ya mikuwa ya bato Mobutu bakenda ko découvrir yango Mobutu abimisi yango est-ce que bato ya radio Soumel mil nde tolobi yango mais Mobutu ye moko alobi yango bomoni ba archive etikalaka kaka ba archive etala ndenge komi ko bimisa ba vérité ya batu na monseigneur na cardinal Mosengo pe Mobutu abimisi ba vérité na bomoni na ndenga sala baninga mosusu ba abe na ba sango bozomona pona koyebisa bino ke bandeko ndenge ezali wana olie ya kosala makelele po ete na Kongo wana pe mutu moko tako ya kotombola mosapiano ba ete yenda azali monsantu non problème ezali awa topesa na mayele toluka ndenge nini ya kotonga Kongo toza na besoin te baye koyebisa biso ke non ye azali docteur soki ya boye bolobaki Tshisekedi nde soki docteur en quoi mais bandeko bolobaki soki Tshisekedi o docteur mais tala ndenge aza kose comporter okoki kondima te ke wana docteur
Oh yenda zali nani soki nani en droit licencié en droit ezali ko l'accepter kazali licencié en droit vraiment oh penza zali likambo ko kamwa penza bandeko yangana tozali ko yebisa bino bandeko ba bolingo eloko ngai na ko yebisa bino ndeko botika nde loyenge eloko ezali koboma bato nde loyenge ndeko yo moto ye na poto tosangisa maele tokende kotonga mboka kongo ekotonga bateke po ntango mosusu soki balobi Tshisekedi na kati ya kongo nde kongo echange oboye bote bokanisaka bandeko yango naza komona ete depuis bakongole bakomi na kati ya poto awa bato mingi mayele esili nazo comprendre te pourquoi bato mingi mayele esili na kati ya kongo bato mingi mayele esili nazo comprendre te Congolais ça sous la taille à corraisonner te ata soki bayebise kaka kabila ndenge ezali na bimaki na nzela sima na lopango na beti bana moko bo masasi omona pe Congolais batata minene babibi boyoki te bolole penza ba bolole yango no moni ko tala bino bozoka ni saboleki batu na maile pondeke bozoka ngai mboka na biso mais mindele batala ka boye banza ko mona ete boza penza ba bolole ndele mingi soki ba makambo mingi obino bolobaka balinga ko tala yango te po ba mona ka ba argument na bino ezali no fondé yango no moni balinga bakokata ko landa yango te bakipakata yango te po ba moni buzobeleki nde ya mingi batu mobimba kaka buzoba na buzoba boza koloba ete toza ko lite pona bino bokanisi ete batu nyonso to bazali na Congo bango balingaka Congo te kaka bino nde mutu bolingi Congo topesaki bino exemple ati Tshisekedi abandaki kosala bapublicité ya bato bamakambo bafemme violée parfois bandaki kokende bambo mama na biso bazali violé na Congo kuna bamama na biso bazali violé ntango nyonso tout violé kaka koloba likambo bafemme violée mais awuti kokende na este kuna na mwasi na ye bandeko ata misu ya pamba komona bafemme violé yango amoni ata bango te mwasi na ye mama ya ONG oya kambaka ONG ake kuna ata ba savon ya pamba pona kolakisa bino bandeko ezali na basigne ya mosusu soki bozali kotala bokomona ete bato bazali kolinga ba peuple te mais bazali koluka ba intérêt na bango personnel makambo nyonso ezali ya lokuta bandeko yango tozali koloba bandeko soki lelo Congo na biso zokwela na libulu parce que bino nde mutu bozali na compréhension ya kosakana te parce que Congo ekobonga te po balobi lelo ke o Tshisekedi bien boye bandeko bolanda phrase wana to baza kotiela bino baloba avant tout c'est le peuple ezali kaka maloba ya maloba mais bapesa ye pouvoir lelo soki bokomona kosalela avant tout c'est le peuple wana naza koyebisa bino bandeko po ete bazali bato basalaka pe soki kutu basalaka te toko koloba na ndemsu me basalaka basali pe bambula na mobutu pembeni bandeko tala ndenge mobutu ye moko aza kopota bango soki kutu mobutu ye moko moto basalaki na ayebi bango aza kopota bango ebongo sikoyo eloko nini obino bokoya koyebisa biso ya malonga oyo mama kalanga zoya pena ba oh non nzambe alakisi ngai prophétie Tshisekedi nde nzambe alingi apesa mokonzi moko na Congo azali santage mokonzi ngo biso so tokanisaki soki nani to ya koyoka bo oh Tshisekedi tolembi nzoto mbala moko tolobi mère oyo ba numéro na ya kotika te mère ba comédie na ya kotika te siko ndenge ezali wana lokola sasali boye ba revese akesko kobomba nazozela siko événement moko ya bogo mona kaka bimia bi nzamba eko yebisa ngali susu bo bandeko soko zomona mutu ndenge mama kalanga zakana soko moni kaka mutu bimili boso kamera za kolobo nzamba yebisika bo moni za ko beta misu net nyoka moni musuni alinga mela musuni yebaka iteza lokuta soko lingo yebaka ke mama kalanga kosaka tala kaka soka zolo ba misu za ko beta paka kaka ondire nyoka nguma moni musuni alinga mela ba makambo ya lokuta yango na moni ete nzambe pasa ko confondre bino bozaka na lokuta yango na bozaka kozala kaka confondi makambo na bino pe eza ko se réaliser te ezali pasi mingi pe mawa mama ozali na zongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ba peuple congolais na banzi ete ndenge ezali wana il faut boyeba yango ete liti na bino ezali kozwa succès te po ete lokuta nde eleki mingi lokuta ezwi place ebele na esika ya vérité yango na ete bozali bato moko ekamwisaka nga bandeko na likambo bakoki kokosa te bango kaka kokosa yango na ekomi lokola épidémie
Yangana tango bozala gaite soki bokosi bo sepeli bo moni neti bozui victoire mais okomona lokuta na bino wana pe eumela kate bokomona kaka mokolo moko boye mwa likambo moko ekosala maboye bato bayekoyeba ete ezalaki lokuta yangana ezalaka ete bokoma soki bosali likambo bolobi likambo ya lokuta bobeti maboko bolobi ete tobubi bango tokosi bango totie bango na poche wana bosepeli mais tango vérité yaka koyebana tango bandaka koloba vérité ya makambo ndenge ezalaki bayebi te bino bokosaki wana bomoni ete bokomi sikoyo wana bomoni ete bokomi sikoyo kosilika kokoma kofinga bato banini po ete boyebi ete bayebi lokuta na bino tala bamakambo bosalaki bandeko na marche oyo bosalaki na Bruxelles bino olie bosala marche moko na ndenge ya kolakisa na bamindele ete bozali kosala marche mpona bozali mécontent na likambo eleki na Congo non nzoka nde ezalaki organisation na bino po ete boyiba malamu bandeko tala ndenge baza kobuka bamagasin bandeko bavideo ezali témoin oyo bamosusu okomona buka yango buka baza koyiba bandeko yango na ete bandeko ezali pasi pe mao oyebi bato mosusu na poto bayebaka te bomonaka kaka bamagasin oyo ya bamindele ndenge ezalaka wa mindele mosusu okomona ete magasin ezali wana atia babiju na ye atekisaka mais okomona ntango mosusu mundele wana boyebi te babiju wana ndenge atekisaka azali na ye ntango mosusu mutu ya franc-maçon ou bien mutu ya rose croix yo kokende oyibi biloko na ye osepeli olobi nadokoli yango nakoteka yango nakonginda okomona okenda boye makambo na yo esimbaka te ekoma kaka eza kotatabana lobi okomona okomi koluka bandoki na famille lelo bato mosusu oyo makambo eza komarche te na poto omoni ete bamandefa pembe bandi kobima na poto baza kozwa situation ya vite bazalaka bato moko ntango mosusu na makambo oyo basalaka kala babetaka bashekula kolombongo atikali kolelalela bakendaka na bamagasin bayibi tala babiloko mosusu na poto ya ndenge tomonaka ko mingi bakanisaka kaka ete kindokinde ezali kaka na Afrique mondele mosusu okomona ta mosusu atia eloko na ye wana bino boyebi te okoya kaka na loyenge occasion bo nayiba yango nadokola yango okomona odokoli yo wana oponyoki kwe okei mpo oteka eloko yango olia mbongo yango mpe esili kosila mbongo esili vi mpe echangeaka te okoma kaka mitelengano yo kanisi bato mingi lelo bazokoma bakombata na poto eza nini eza bapasi oyo baza komona na poto baza kokoka te basalaka mpe misala te yango na bamikomisi bakombata mais moto oyo vi na ye eza malamu oyo aza koyeba ndenge makambo ezali kotambola akozala na ta ya kokende komikomisa kombata yango wana nde bamakambo oyo tozali komona yango wana bamakambo tozali komona bandeko mingi bazali kokanisa ete makambo bazali kosala na loyenge ndeko boyebaka yango meme bamagazo bino bobuki na Bruxelles wana oyo bobuki na matonge oyo bokei bosepeli bolobi ete tongindi toyibi babiju tongindi ndeko biloko mosusu ezalaka ko okomona oyibi na yo me mundele wana bokomona ye kaka ntango mosusu liboso ya kamera azoloba bayaki bayibi nga banini balobi ezobanyama tala ndenge azoloba me boyebi te na butu ntango mosusu esika akendeke na bapriere na yo mona aza kosala bandeko milimo mabe wana elanda bino elata bino na nzoto makambo ebongaka te botikala kaka boye makambo nazali koloba liseki te mingi bakanisaka kaka na Afrique nde soko oyibi moto akoki kosala ono likambo te na poto mpe oyo bamindele ezalaka na ndenge ya propre bandeko ya mindele ezalaka na ndenge ya mobulu te na ndenge ya propre oyibi na yo oyo nayibi na bamagasin na esava mais okomona ntango mosusu ye azalaka ntango mosusu na baceremonie na ye asalaka na bascience occulte na ye okomona bato nyonso to basalaki mabe baidokolaki babiloko na bamagasin bachance na bino ye aza kobenda yango aza kozwa okomona lobi makambo emarchaka te bato bakomi kaka oyebi mutu wana azalaka na lupemba kosakana te azalaka na mbongo tala lelo ndenge atikala kaka bamakambo ya koyiba me bandeko bato oyo basali babiloko wana bakanisa teke bangindi to babongi bakomona kaka bakotikala kaka bato ya pasi na pasi mondela aza neti moto mwindu te oyibi ye boya komi kolela komi koloba ete moto ayibi nga komona te mondele omona epana ntango mosusu oyibi ye boye aza koseka okomona mpe na butu akeye asali baceremonie na ye basecte na ye
yo kamati biloko wana ko yo teki yango komona pe mbongo yango ozwi yango osali nango pe loko ya malonga te otikali lisusu moto apasi baproblème na baproblème ezali pasi mingi pe mawa mpo na bino bakombata bandiko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci